le plan le modèle. T'as dit ça, tous ans à sa fin. Tous ans, et 15 ans à Sobo. Oui, quand on a cette interview. D'abord, on a YouTube Galé. Comment tu as là-bas? Les condoléances à tout le monde qui a on est unis. Les autres qui on n'est pas unis, donc on est unis, on est là. On les laver la vie sur ciao. La vie. Chers internet, je vous salue de partout dans le monde. Comme je l'ai toujours dit, cela dépend à l'heure où vous nous captez. Wabino Gloria Chama, vous nakati à 3W, avis du public, Gloria O et Balobi, Mona Luanda Solo. Vraiment, la mort a frappé. Liwa et Betty, ceux qui n'ont pas Liwa et Betty, oui, Liwa et Betty, na famille nanga, Liwa et Betty, na ba vieux nangai, donc il passe na moté, man, dans cette interview, on a passé. Parce que vraiment, mais Nzambe a consoler biso. Vieux o azala qui vieux nangai, vieux o azala qui vieux ba petit, ya sele bulakati, ndenge to benga kaya ya bula, moi na Luanda ya solo, moi na ili ya solo, moi na Shikala ya solo, ayebi ya sele, ayebi mwasi na ye ayebi bana et lelo ya sele awa na kati ya Amérique na São Paulo venez de nous quitter dans ya sele arrondi là mais toza awa tozolela ya sele na bandi na sima nga bozomona tozali vraiment la salle tozolela tozokabwana na ya sele lelo na kobenga mutu moko ameka kopesa ba motion na ye par rapport ya liwa ya vie sele, s'il vous plaît mon vieux, s'il vous plaît. Bonne nuit. On vous appelle comment? Moi je m'appelle Yadora. Dora, vos impressions par rapport à la disparition, il y a vieux Célé Boulanka qui sont ensemble.
mais toza vraiment touché frappé na sango ya moninga ndeko tozalaka na ye sele bulakati akufi eza pasi mingi. Un grand courageux famille oyo toza na ye tozalaka na ye toza famille vraiment c'est biso pasi aya kokufela biso ka ana kati ya mairie vraiment eza mawa mingi pasi mingi. Et puis, un mot de circonstance pour sa femme, un mot de circonstance pour Naya Mireille, Bana, famille Baza, de part et d'autre, un mot de circonstance. En tout cas mpona mwasi na bana tozosenga mwasi aza na courage ezali nzela ya biso nyonso tu nzambe ayebi sela botama ye moko tozali famille biso mpe tozali epuis nzambe akosunga bana bakokola ye mpe akotikala na kimia nzambe sela keye me akopambola ye mpe. Merci mon vieux. Merci, très gentil. naza si lobi tolobi wana ebembe ozala kuna ngola bakomona biso. Merci, très gentil mon vieux. mwa oloba mingi eza te mpo toza na mawa. Mawezali makasi ndenge na lobaka toujours et encore Mawezali na yebite vieux nanga Jidoka Luyalu vieux nanga Isidore balobi pasi na motema vie na mesa na kolia na bino misa na kolia na bino yesi na pesi pasi yesi na pesi pasi vieux na yesi na pesi pasi on s'est interview na pasi on s'est interview na pasi vos impressions par rapport à la disparition motema pasi. Na souhaité mes condoléances na bandeko na nyonso baza na Angola, Mère Monique, Coca-Cola, gaz esi la raté. Na souhaité mes condoléances na Pauline Mapota, ya Willy Moucheni. Na souhaité famille nyonso ya Jidoka, mes condoléances. Pasi na minitio tozolela ya sele bulakati, ya nangai, ya nanga moninga nde na koli na Angola. Ya motema pasi ya sele motema pasi vieux nanga sisi selenge balobi motema pasi dona Monica Coca-Cola gaz na gaz pasi na bandi bomoni babino chama ve donc nazolela ya sele na esengo te pasi eza makasi soki Nathalie ya Mireille Nathalie bana nazoyoka pasi. En tout cas ba condoléances kwa na famille o bakufeli etake biso bana Brésil ba vie akene pinda na ndenga bien ba konde pe na ndenga bien na Luanda vraiment. Merci, très gentil. Il y a joli tango. Vos impressions somo nous a quittés. Eza pasi mingi na motema vedi vie na biso ya bula kufi atiki biso na pasi mboko toza papa zate mama zate vraiment eza pasi mes condoléances à famille bula vie na de dos na yebi pasi ozoyoka courage un mot na ya Mireille atikali na bana nzambe apesa Mireille makasi akwa kobomba bano atikali na bango vraiment eza pasi. Merci ya joli tango balobi Karine Matena azolela Karine Nana na bosanité Nadine Ngongi pe azolela mon vieux marocain Bonoit vos impressions par rapport à la disparition ya Sele Bulakati. Danger pasi fort tara ya bula veto zarane ya bato na balwanda tara ma pembe na leli fort na bigema salanga fodi fort mazolela ya bula shikoli feto Pedro Danki tolela ya bula na nenga Brésil na nenga São Paulo tara wa via pale tofandile trop Danki mato. Mawatro, merci. Mawatro, je fais la préférence de la famille. Son nom, la préférence parmi les journalistes. Il y a Mireille, Nabandi Rota, la CD, Oyebi Oglo, à Chama Vazoloba. Je me souviens encore tant où maman Outaki Italia, Yaki Bobenga, Kinga Bobi, Chamave, maman Zana Italie, maman Zana Luanda, au Monanité. Et je m'étais précipité pour aller au Mona maman. Donc, il n'a pas là qui m'a cassé, Tolia, qui, Libundu, Tosepela qui. Et Arcadini Robonoiti. Vos impressions par rapport à la disparition inopinée, il y avait Sele Bulakati Somo. Ah bon, Wanaza, en tout cas, d'abord mes condoléances na famille na Mobimba, na péchu même, ma Monique na Luanda, ba condoléances trop, na mwasi na ye, na bana na ye, donc vraiment là na yoka ki ango, j'étais étonné, Nelly Botoko, na mona ki yem tout a signalé nga habité via Koufi, donc na habité ndé nyangoloba na ebisio avec mal au cœur parce que tout cela est moi normalement maman il fallait tout ça là des dommages via qui donc dommage donc on a regretté bana loi na base la raccord naé donc ngai arcadinier dans na zapena awa et puis nazo pour assumer pour défendre en tout cas pour représenter valablement les musiciens congolais na op bazali na Angola bayebi bango nyonso donc tous ensemble tourner kakolela vie biso lela na loyembo tolela ra vie na loyembo.
C'est ça. Merci Arcadie. Très gentil de votre part. Merci. Vraiment lobi ba vieux baze belé na Luanda na bazolela Barasine Sunda ba leader à Luanda Tripason bazolela ba Janeli Mbemba bazolela ya Sele Boulakati déjà demain corps ezozala ezomata vo ezokende boyamba ya Sele bolela ya Sele pour en Amérique peut otikali simate to leli ya Sele comme s'il vous plaît mon vieux. Bonne nuit tu veux papi. Bonne nuit. Un mot par rapport à Liwa il y avait Sele Boulakati. Bon, vraiment, tu regrettais, avié, tu zalaganaye. Malgré tout, Namboka, Wangana Monie, Batan et Belete. Mais Nabando Zalane tout le temps. Après, Nandega voyagé à Angola, à Belikuna, à Zongi, Boimbala Moko. Batindigi, donc à partir de l'aéroport à Kendaki, hôpital, il y a Zongi Sunda Koute, Nandega Koufiwana, donc, et Salibiso Passi Makas. Lui, c'est le président des Congolais Awa Nakati à Amérique, na Brésil. Vieux, un message au Kotika, au Lobana Mwasi na Yatika Inabana, Tikalive, Koko Yebisaini. Eloko moko na koloba azala makasi kwa mai soki sopani moa kolokota eza te important ke bandeko balandi ye nayebi ke na Luanda kuna pe place ya kokoma bandeko pe mosusu bazela ye bakolanda ye toujours azalaka makasi mpo mai soki sopani balokota yango te. Merci mon vieux. Balobi igeta longa nzala pe azolela na tai pembe na moni Sidonie ser nanga Sidonie azolela boza tellement belé bo chapenga te bozali toujours na motema bozali toujours ba vieux nanga ba sœur nanga balobi papi tout ça bazolela vieux nanga papi Matos vieux nanga Alex Fumusi balobi to perdre ya Sele Boulakati pasi na motema ve Didier Masuki pasi makasi Blaise Kumbi balobi avo pasi makasi donc tozolela bana ya poto bana Italie donc azali mutu ya kobunga te ya Sele Boulakati bana ya Luanda kutu koloba te kine musicien moko te ayaka na ndenge ya Luanda sans pour autant abeta na shikala et pas ya vieux Sele Boulakati na yebite donc ibino tout boleka wana na kati ya maya pembe donc ekendaka wo boyebi nde ya Mireille banda ko yamba biso mwa mbisi pembeni mwa Miss Girl ekendaka bien na mwa pilipili bo pembeni ya mai bo tala wala via zo leka leki na français zongi na français donc français non ce que na vieux le retroko lo bagara adieu et ya Mireille zo makasi so makasi za pasi makasi ko perdre mobali ozana no lenge et bana batikali muke ma sœur zo makasi nzamba osunga yo et na ba prière et rekene bientôt ensemble merci. Vieux vos impressions par rapport à décès à Sele Boulakati somme. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Il y a Sele vraiment, premièrement, nazo pesa condoléances dans toute la famille Boulakati. Na pesi condoléances na Landrine Soukama, Maketa, Kadeti Nabango. Na pesi condoléances na Vendôme. Na pesi condoléances na Pasco. Na pesi condoléances na Vieux Camille. Na pesi condoléances na Maman Nzonde. Et c'est Dieu qui a donné. C'est lui qui il a ôté. Eza pasi ko perdre mutuloko la venanga Sele Boulakati wa yebi naza na témoignage mo na opesa pona ye senga na Angola tile onaza na Brésil eza pona famille oyo bamutu babengi sanga bamutu masala na ya eza pasi nazolo bangona mawa na motema la gloire est à la rendue à Dieu. Famille, toute la famille, vous à la fort, et c'est arrivé. Moi, tout ça, la autre maison, ma Monique, famille Mobimba, vous à la Makasi, et ça passe si Menzambe, et Mora Ebelo Wasali, ma Mireille, vous à la bien, vous battez là-bas bien. De cœur, on est toujours ensemble, tout ça toujours ensemble. Famille Panzana Raté, Selinda Tikibiso, Nzamba Kumisama, Nalingi Bino Mingi. Merci, toujours continuer dans l'interview na biso, naza vraiment na ma pepe awa. Un mot de circonstance par rapport il y a décès, il y a Sele Boulakati somme ensemble. Bon, quand bon moi toi na passe makasi c'est la koufi donc to remercier Nzambe. Non mon eloko lo baté po naza na no émotionné. Mutozala ki na ye à un mois passé le loi tiki biso donc to kumisaka Nzambe. Ba pe baza kuna tango koma bolelaka ya c'est la mutu na kati ya bato. Donc merci Karayamingi. Merci, très gentil. Toujours continuer l'interview na biso.
un mot de circonstance par rapport à décès et à Célé Boulakati sommes ensemble. On a aussi mes condoléances à la famille parce que Adavi Moko a bien, vraiment. Dernièrement, Nazaki Naé, ça fait au moins un mois passé. Nazaki Naé, qui bien vraiment. Je suis dessus. Pas si. Merci, très gentil. Sandra Ngelek à la brésilienne, un mot de circonstance par rapport à décès à Célé Boulankati. Bon, ezaka bamawa trop. Azaki fait moko trop cool. Bien ma cassia, moko bien vraiment play. Toyeka kolilaye, ko pese ba dernier hommage. Nzamba ke na molimo na ye, biso pe totikali. To tala ke nzoto eza nango eloko te po lobi pe toyebi te toza pe ka lokola ye. Alors mes condoléances na bato nyonso tout. C'est tout quoi. Merci. Un mot de circonstance par rapport à décès et à Célé Boulakati. Passe ma casse, passe vraiment belé. Donc bela le bezate parce qu'elle est qui. Non, to lelika passe leki ma casse na minga le baté. Na mire atikali na bana bien que c'est si fort. Mais un message na mire pour écouter la vidéo. Et donc, on a Mireille, à force, courage, ma casse, et un passage obligé. C'est là que il y a cela qui est, tu habites le bin abisso, ça m'a passé ma casse. Pour ma casse, n'aime pas bien, tu m'as quitté. Quand Zambie, après ma casse, il y a beaucoup de bannes bien, ça, moi, ça espérance, moi, ça, il y a ma casse caca. Donc, ça m'a passé sous force. Merci, je crois que le message passé, toujours continuer l'interview, l'interview ensemble, la bino na 3W avis du public oyo a Didier Masuki. Balobi vieux nanga Blaise ya Simbi Bilili na pembe na moni avokumbi ye moko Blaise kumbi et kenara ou d'autres ensemble. Alors tika na butwa lelo yo oyo tikali otikali pona makambo ya mokili te mais Nzamba zo bomba yo pona bomo ina seko. Nakolo bananga amen. Nakolo bananga amen. Ke nakolo bananga amen. Na nile ko moko simba ndeko mo pese pe na mbote simba pe na loboko penda. Yebi se soki Nzamba zo bomba yo. Eza pona chéri na yo te. Eza pona bana na yo te. So Nzamba bomba eza pona ka coopération te. Eza pona musala te. Mais so Nzamba zo bomba yo, agenyo bongo la motema na yo. Ah, omoni kota. Kota no lobeli ete. Kota no lobeli ete. So Nzamba zo bomba lingo na motema. Motema na yo. Amen. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au milieu de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans le air. Et ainsi, nous serons toujours avec Jésus-Christ. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Alléluia. Enfin, nous les vivants restés, comme nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts, le Seigneur sonnera le son de la trompette. Le Seigneur Jésus descendra. Et la Bible dit, tel qu'il est monté, c'est tel qu'il descendra. Mais il viendra, c'est pour prendre oyo mitema na bango ezepai na ye. Oyo bakaba qui vit na bango et pas na nkolo Yesu. Et la Bible dit, nous serons toujours. C'est une bonne nouvelle que je peux te dire dans Dans le monde, tout est vanité et vanité. Mais il y a une promesse. Otokobika seko na seko. Promesse soit de l'autre côté. Miwa ekozalate. Mabe ekozalate. Koinane ekozalate. Tokozonga. Pour la zakoloba, nous serons connus tel que Dieu nous avait connus au commencement. Naibande miwa ezalakate. Tango salaka Adana Ève. Bien aimé, vie wana ndezo c'est la biso. Voilà pourquoi mukona lelo. Tala bomo inayo. Nengo totambisango et pas na Nzambe. Nana ça justement pour la koyebisa yo. La Bible dit, consolez-vous donc par ces paroles. Déconsolez, donc vous n'avez pas les sous tout à l'heure, calamité, l'engagement,
nalingisi réellement nzamba interpellé mutu moko nalingisi réellement nzamba kozole mutu moko epa yoza kumba mutu no muke na se yes kumba mutu no muke na se nasengi okimia por favor nasengi openda kimia pendant kokanisha la vie est muito complicada ndenge bazobana politike muito complicada et la vie nous réserve des surprises agréables pour la désagréable. Alléluia. Nazoka mama na biso Mireille Zamba continue kopesa so makasi mais à l'endisaye c'est pas facile. Nazoka ya zolela sele ya bula bolaki naite fa pe kisanga c'est tala mais olaki naite quoi et sura yebaki ya beaucoup fa pas pour la radio comme yebaki na yebete yango na boya la kaizalité bobengo oyo bana kaka ngote je peux dire moi c'est là qui na kerio après 5 jours na boya mais oyo bana baka ngote et ce soir tu peux donner aussi ta vie à Jésus. Ce soir tu peux revenir. Ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas au pasteur. Mais le bateau va pas la bataille à pasteur, au pasteur la biso, au moni pasteur la biso. Et les kamba pasteur les alliés awate, là les kamba ya bongo ko biso na Nzambe. Et pas ça. Kamba c'est dans Nzambe boli misnaka ta motema. La sécurité au monde la haute voix. Mais pas ça. Ce pas bon mais pas na Nzambe. C'est la pardon. Ce qu'on reconnaît c'est étant boli nous za mabe. C'est dans Nzambe pardon. La boutoile Yemba na bomo inanga Seyo Yesu Masiya Yemba na bomo inanga kolo Seyo Wana na Nzambe Kaleyo Yesu elonga nanga Yahweh na Kaleyo Yesu Anto yembi na bomo inanga Seyo Yesu Masiya Yemba na bomo inanga Yahweh Seyo na Nzambe Yahweh na Talelio Yesu elonga nanga na Talelio Yesu bikama Anto yembi na mabota na biso Yemba na mabota na biso Yahweh Wana na Nzambe na Talelio Yesu elonga na Talelio Yesu bikanwa Oh Yesu elonga na ngaye Yesu bomoi na ngaye Yahweh Yaina talela nani Yahweh Yesu elika basantu Yahweh Yaina yembela nani Yahweh Yesu elika basantu Yahweh kumame Yahweh kumame Yahweh Aina talela nami Yahweh Aina tende ko wapi Yahweh kumame Yahweh kumame Est-ce que comprendre na motema na yepa yoza soki maloba oyo esimbi yo de kobi le lobi oya koyokanga soni ngape oya koyokanga soni liboso na bato ngape na koyoka soni liboso na Nzambe epa yoza ndenge Yesu abisaki Marie
kolela mpo na ngai te lela mpo na yo mpo na masumu na yo na masumu ya bana na yo epai yo oza banda kosenga nzambe quelque chose kaba vi na yo lolendo eza na ntina te orgueil eza na ntina te masumu eza na ntina te nyonso ekoleka me eloba na nzambe ekoleka te banda kobondela elongo na nga na kombo na yesu alleluya. Oh my God. Yes. Batela sika okinya. Batela kinya mfana nzamba zokolela pona matin na biso. Eko recommander via moko moko na maboko na Nzambe. Soki losambo na bisana. Côté à l'Oba Nzambe, si ma goka l'Oba Nzambe, et ça quand même un bon moment pour Nayo. Peut-être ça opportunité on Nzamba pesio, yakoyoka maloba Nzambe pour na liwa ol. Ta museo kotika la kosonga lisusu te. Tozola kisasuka ya mbula. Tokomi na ta oyo, mutu nyonso esengeli a se positionner. Yango na lingi kosambela. Simakoka loba na Nzambe mema mabanzo na yo mema makanisi na yo mema motema na yo epa ya motoro ya kela yo yeba pe mokolo ekokomela yo ekoyeba te oyo ozalaki ekoyeba te oyo ozali ma yango eza loba suka oyo Nzambe abongisa mpo na biso bato Nzambe nazokisi lokumu kembo epai na yo Nzambe osalaki ete toyeba na ndeko oyo lelo Nzambe atiki biso. Merci mokonzi po ete komama na circonstance nyonso toyeba kokumisa yo tozokisi lokumu kembo epai na yo Nzambe liwa oyo interpele conscience ya moko mpe mosusu ke Nzambe yo ozali ke mokolo moko mpe tu na ngai ekozala yo za Nzambe bolingo tika ntango nyonso mawa na yo ezali kona biso bato totikali na mokili po ete mokolo mpe ekozala na biso toza na bisika ya malamu Nzambe otambusi biso longwa mosika mpe tokomi na milie oyo tika ete Nzambe obatela biso ti tokozonga na bandako Nzambe avion ebembe oyo ekomata avion mokolo alobi oakompani yango kino na ngambo mosusu epai bandeko bazozela yo za Nzambe ya mabe ya bolingo likambo nyonso oyo ebandaka na yo esukaka mpe na yo Nzambe ata moto abungaka ntango aza na bomoi me toyebi ke suka na nyonso
ezalaka yo nzambe. Merci nkolo mpona bolingo oyo otondisi epai na bandeko batangisi mai ya miso bato mosusu baleli ya kati babisu baleli ya libanda nzambe tolongo bakilometre ebele mpo toya na bisika oyo babongiseli biso nzambe tika ete orekompense moko mpe mosusu. Mais grand problème eza ete racheter l'état car les jours sont mauvais. Nzambe otambola na biso pambola mosali na yo oyamemi biso na cérémonie oyo Pasteur Charles na mokumba mpe responsabilité monene makasi opesi ye ozala na ye asala mosala na yo kino mokolo yo okozonga pambola mpe ndeko nyonso oyo akontribue ata na mbongo ata na conseil ata na ide mpo na likambo eleka na kimia ozala nzambe na biso batela bana na ye batela mwasi na ye oza nzambe ya bolingo mpe mokolo moko tokumisa yo nyonso mpona lokumu na yo na kombo na yesu nde tosambeli bongo amen. Amen. Tobeteli kolo sola ya mboka oyo eza mpona ye talemaka na mboka oyo pasha liboso na mwana mboka oyo eza voilà ezali vraiment pasi makasi personnellement donc ezali vraiment pasi makasi pasi baoyo bayebi bana ya Lwanda bayebi oyo ezali Gloire ya Chamavu balobi azali petite sœur ya bavie petite sœur ya baprêtre ezosala pasi koperde vie ezosala pasi koperde ya sele pasi makasi oyo lisolo na obeta ya Mireille ayebi naza préférence ya couple oyo naza vraiment préférence ya couple oyo bazalaka so baa na manifestation na ndako na bango na mai ya pembe babengaka plus ngai donc nayaka mama utaki Italia ayaki ya sela bengaki ngai na Blaise Kumbi alobi bozomonana te e mama autaki Italie ayaki déjà boya etoyaki vieux na ngai azali un homme très intelligent donc elo na okobisa ya Mireille azala fort nzambe alola apesa ye makasi ya kokolisa bana ye azali le père des orphelins le mari de veuve nzambe akosoutenir ye jusqu'à la fin. Ok, toza pena moko ya moninga vie ndenge balobaka na lingala vie na ye vie mannequin bango nde bampaka ya mboka na biso Brésil donc soko ye Brésil faut oyeba bango aza baréférence makasi lelo leki atiki bino brusquement bozali kozela yango te nayebi ke boza na baprojet ebele mpenza nini okotikali nango ya malamu mpona leki ya kei mpenza pasi na bote. Merci, toza na souci ebele parce que somondi banda ye akufi tola toujours libanda vola na mabele elo osengaki moko aza moto ya bato akundama malamu parce que pasi osala bato se leki tozo remettre bembe koma lobi na Rwanda bato wana bayembe bembe ya bien awa mobule ezobima te mpe kozala te kozala te tito kolongo atozonga kuna pla bavanda eloko ezala te bitume ezala te tona beso bato nyonso bazala très bien akuna ndenge malamu parce que eza pasi mpona biso nyonso tala libote etelemi awa bato te leluzane bango so baleto ensemble awa tosenga kimia ezala partout ndenge awa ezali kimia ezali kuna mpe bayembe bembe malamu de façon ezala malamu mpona biso nyonso. mais soki eza na liloba moko otala Mireille na face Mireille na bana circonstance oyebisengo oyo nini okoyebisa Mireille mwasi na bino
mwasi aleki na bino atikali azolela nzambe aprotege ye epai azali parce que biso to na ye toprotege malamu alors kuna tozosenga na bango boyamba ye babazala na elongo nde biso toyambi biso totika tofandi na ye awa parce que toza na ye awa mpasi na biso nyonso baza mwasi na biso ebelo biza mpenza te donc merci. Si vous comprenez les émotions, vous comprendre émotions, donc c'est si fort. Ils ont passé ma casse. Oui, merci beaucoup. Je pense que toujours que le petit à petit vers la fin, c'est le pasteur Charles qui a conduit le programme depuis le jour de Koufaki. Nous n'avons cessé à Kokende Kotala et Nandaku, et le lot Kosala Bakours Nyon se point Kokende. Ce n'est le Bamoko Nakoye Bisa Batu. Ndenge papa manikia uchukolo ba awa na mboka na biso na Brésil mobulu pende bimite bato babundite za mutu batu bango nyonso awa balelie na kati ya kimia ezolakisa kazalaki pe mutu ya kimia vraiment bipai bakoyamba pe corps na ye ele kanape na kimia makasi babatela bana batikali pe mwasi oyo atikali. Il n'y a que Dieu qui peut les consoler. Bisika bango bazali osana lo bamoko na koloba yango wana na baonyo so bakotala biso to bandaki déjà to komi na suka do tout à l'heure bako kokanga mufinuku ya cercueil et puis biso to zongi. Je pense que bisika batu bazoza na matanga bazeli te mukolo bakunda ape na Brésil pe to Tanzanie nzambe a consoler pa pesa bandeli nyonso yo bakotala biso makasi pona liwa ya moninga ya papa ya vie, ya petit, ya bakombo nyonso na toko benga. Nzamba pesa makasi. Merci. Merci, très gentil, pasteur Charles Balobi. Nzambe apesa biso makasi et akopesa. Nzambe apesa ya Mireille makasi ya kokoli sabana et akopesa. S'il vous plaît. Oui. Pastor. Nós temos na Bíblia, está escrito, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, que para tudo há um tempo determinado por Deus, e há tempo para todas as coisas,